Mbote na balandinio surtout ya Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenus dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Chou Oye. Tolinga Kapino, Toeli Bino Lisusu, télé-réalité, Sila Bissalo, Bekam, la maman Pomba Yasen, Yende Mutakanga, YouTube. Toujours en forme à des retours en scène. Sila Bissalo, deux retours en scène. À se promettre Bisso Babakou que tous à la calme parce que surprise. Eza ebele. Je vous dis que ba surprise eza ebele. Les abakou que tous à la calme. Bota la maman nabiso toujours Nathan. Bota la maman nabiso toujours kitoko. Toujours élégante. Alors, tozo senga na babakou kunyonso. Ba o nyonso ba sepela na musala ya Sila Bissalo Bekam. La maman Pomba Yasen. Toza la concentré. Na kati ya film na biso 6P. Bobo musale. Bobo musale ko. Donc, bozala wana bobo musale. Nani azo sepela na mabidi. En tout cas, ma bédiazo joué qui tout comme un casse, azo pesa biso toujours les meilleurs. Mais bobo musale ko. Donc, tous à la wana concentré na katia Sila Bissalo. Bonne nouvelle les que maman na biso azongi azanakin azongi sur scène. Donc, beaucoup à la décider bazo promettre biso toujours le meilleur. L'obitozwa qui filme na biso te, mais le lot tozali na toza na kondimake tokozwa 8e épisode na biso. Je crois que lobi ezalaki 7e épisode bato balanda ki bobo musale en tout cas. Bravo à tous les comédiens, na batteur nyonso na battrice nyonso o bazo jouer na kati ya film 6P. En tout cas bazo jouer kitoko makasi, mutu nyonso incarné rôle na kitoko. Lelo tozo zela 8e épisode na biso to mona ndenge Naomi akobimisa vérité ndenge abomaki Darling. En tout cas tous à la brancher na kati ya Sila Bissalo officiel. Maman abiso alobito tika kofinga mengai soki ke boye kofinga nga. En tout cas na kofinga bino ofingi nga pe na fingi yo po ngai muta obinela nga na zola zate oye na commentaire ofingi nga pe so na 8 ans na kofinga au de retour tozo sala musala. Mais il faut te respecter ne mutu na mutu faut garder ba limite na e soki obandi ko ya ko dépasser ba limite biso nyonso to ko déborder. Tozo continuer kod lobela Sila Bissalo Bekam Pomba Sen la maman toza toujours pour na ko défendre Sila Bissalo au fin que Sila na 7h juste na 7h02 aujourd'hui déjà réponse ya Adassa Temo TV. Donc biso toza wana pour na ko lobela Sila toza pour na ko lobela kaka bolamu ya Sila nga na yaka koteka actrice nanga Sila Bissalo na yaka koteka ye na yaka kolakisa batu ke c'est une meilleure actrice. Na kati ya SB biso to komo bengango eza église online. Okokutana na ba meilleure série télévision. Okokutana na ba film ya kitoko. Eza te ke ba film moko o ezo ya pona détruire yo non. Eza ba film o ezo ya po memelo implice. En tout cas na mona na nga batu bakoma kama Sila Bissalo non. Meilleure écriture, meilleure image, donc meilleur metteur en scène. Donc bakolo bana bango nyonso aussi la bosi la zongisi siko nga yelo ko na comprendre binote bolingi Sila ala ki sabino vi na ye nyonso bolingi boye ba vi nyonso ya Sila eza pona bosala nango nini bobo musale eza pona bosala nango nini botika mwana bato apema nga so nazaki bino a defo ngaki koma osala nga soni mutango bozo lobela nyonso mutango azo avancer car botala na beauté azo bimisa mutu bofinga ka azo avancer azo continuer ko avancer azo continuer penza bazo meme de gloire en gloire. Mais bino botika la toujours nasse pour na mafinga. Félicitations à toutes les abakou que pour na film na biso premier épisode de Kokisi 100 DK. En tout cas topesi félicitations na babakou nyonso film na biso premier épisode de Kokisi 100 DK. To continuer toujours na ba partage na biso to partager au maximum oza na Facebook, WhatsApp,
TikTok, Instagram, donc kende, partagez. Félicitations les adasachou au beau partageaka, bémission na biso beau partageaka ba théâtre si la bisa le bekam oyo na bengango et ça film à Nigeria. Premier épisode na biso babakouk toza osepela parce que et ça licence indeka. Alors mouvement na épisode nyonso. Deuxième épisode na biso et ça na 60K. Troisième épisode na biso ça na 50K. Quatrième épisode na biso ça na 48K. Cinquième épisode na biso ça na 44K. Sixième épisode na biso ça na 43K. Septième épisode na biso ça na 40K. Alors les abakouk tomatisa mouvement, les abakouk de Sila Bissalo, les amoureux de théâtre. Et ça n'a pas de misusu na parti prité, na polémique té, mais na sepelaka na théâtre, o sepelaka na théâtre, o sepelaka na ba histoire kitoko, na beta kasete ke total ba théâtre lokola ba chrétien, total ya malamu tozwa kapona to bongosa ba vie na biso. Alors boza la concentrer na katia film na biso sispe botalango bo consommer bozo ba bonne idée soit donc oyo il y a les meilleurs na katia film na biso et loko to beta c'est ezake beau partager, surtout beau partager film na biso et talama au maximum to sengi na babakouk nyonso beau partager chaîne na biso beau partager et en plus beau sotaka ba pibité olingaka adasa olingaka ezana façon nini o lingo sunga adasa meilleure façon o koki ko sunga musala na biso eza ko sotaka ba pibité to lingaka bino mingi bye.